perfectionné Puisque son nom makambo toboya kilobi est comme autorisé, puisque comme lisume koma nango perfectionné puisque son nom makambo toboya kilobi est comme ekomi autorisé masula kobangolaka motema ye bato bakomase koluka oya lipango Yesu yakayaya yesu yakanda yo vrema bato bakomase koluka koluka lipangoli Yesu yakayaya. Bonjour, bonsoir, la communauté 3 Exemples Production TV Mobimba. Bienvenue dans les artères de Kinshasa Mukola Lelo. Bokota. Pour s'abonner, pour partager, pour liker. L'émission on a vu à Lelo. Toye ko visiter Gombe. Ok, na libanda mboka kala 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Oyebi lisusu ndenge Gombe komate, Gombe yango. Na droite na biso Banque Centrale du Congo, BCC yango. Awa toza na ndenge asima, côté ya boulevard Tchachi, Palais de la Nation. Tozozonga vers Place des Évolués. Kabali Solo, Pesa sango na moninga. Merci na babone na biso nyonso, merci na banon abonné. Yo moto nano s'abonner te sala yango ozanga ka ba vidéo na biso te. Sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesu zombana yo. Bato bakomase koluka Babolie, Yesu yakayaya. ya Yesu yakana yo. Bato bakomase koluka Lipambole, lipambole. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Talabiso bato toboyi kotosangambe. Talabiso bato masumu eleki. Tozongela kaka nzambe totika hypocrisie. Totika hypocrisie. Talabiso bato toboyi kotosangambe. Talabiso bato masumu eleki. Tozongela kaka nzambe. Boulevard Tchachi, botika kala yango yo. Na gauche na biso, le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. Immeuble na droite na biso, okotuna eza wapi? Eza
na kati ya concession ya ISP Gombe na ndenge ya nsima nde okokuta immeuble oyo eza en pleine construction. Na droite na biso oyo ministère ya numérique ezo avancer. Topesi mbote na papa Guy Kalamabi aboma soda na mama Bijou Mabuta na Irlande. Mbote na mpomba to de Tukin Terisha Komokoko, les artères de Kinshasa lelo toye kotambola na Gombe. Boulevard Tchachi esukeli awa. Na droite na biso ebandi avenue Kisangani, na gauche na biso avenue caisse de l'épargne, caisse d'épargne yango moto yokende ti Kadeko. Kadeko eza liboso kuna côté ya place des évolués. Tokei kotambola mopanzi ya fleuve. Perfectionné puisque sonore makambo toboya kilobi autorisé puisque comme l'issume comme nango perfect. Topesi mbote na maman Koko Kozaya na France. Mbote na papa Paul Mafuta na Hollande. Patrick Bokolo Mampela na France tobosani yo te. Awa tozokende avenue Roi Baudouin. Roi Baudouin yango oyo. Na gauche na biso prémature yango wana biso tozwi Roi Baudouin tolakisa bino isasa na bino botika kala. Bokota bo s'abonner, bo partager, bo liker. Avenue Roi Baudouin yango oyo. Na droite na biso ministère ya décentralisation, ministère intérieur de décentralisation. Toza na balabala Roi Baudouin. Na nsima na biso primature Kabali Solo pesa sango na moninga. Gombe na bino botika kala yango oyo.
Avenue Roi Baudouin Yangoyo. Ok, tout droit dans Roi Baudouin. Liboso et Koko Malukusa. Côté la cour de cassation. Bokota, Bokota. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Awa, toza na quartier Les Mera na Gombe. Okenda libanda ya mboka kala. Quartier Les Mera ya Ngoyo. Kabali solo. Pesa sango na moninga. Na moni Gombe na biso totika kala. Ya Ngoyo. Merci na papa Nabiso Jean Didier Kunda, le pasteur des artères de Kinshasa Ngoyo. Awa, tokomi na avenue du fleuve. Avenue du fleuve Yangoyo. Fleuve Congo na bino botika kala. Voyez bien ce ndenge komate. Avenue du fleuve Yangoyo. Soko bankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole. Retournons tous à la parole. Retournons tous à la parole. C'est Jésus-Christ. Tout dévote mon massé. Avec mon kona lobi tozongana lelo. Des écritures avec le pasteur Godin. Azan a raison. Ah ouais, toza na avenue du fleuve. Avenue du fleuve botika kala Yangoyo. Kabali solo. Pesa sango na moninga. Il faut aller là, il faut aller à Majestic. Majestic, oui. Parce que quand on a beaucoup de bien, petit tour, parce qu'on a pas maluku, ni na ba on Majestic River. Braza ya mwana. Abe? Abe? Kala marche là. Bon contempler maït. Et là net lobby. Lobby nde ba kofongola nini? Et là on peut okota na vidéo na ngai. Mosali na nzambe tango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye
okoni koegorge nani apesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire tozo continuer na balade na biso wana omoni Majestic River baza na randonnée na bango awa toza na avenue du fleuve vers Moya kaba lisolo oyebi lisusu ndenge ekoma te yango oyo sagesse avec un ennemi frère donc on m'a contrahi sans goûter la sima oh yeso yo yesu zonga na yo oluka babolie ya yesu yakana yo ipambole le long avenue du fleuve, aux qui est vers place des évolués. Les lots gombe na gombe. koleka biloko akolia alangwe masanga koleka molimo santu olapesa bango na nzambo ya bongo ye kalabiso bato toikotosa nzambe kalabiso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisi meme tokolaka mpona nino toyebi malamu bisoko bankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole tout dévoté mon massé tozo avancer en balabala Roi Baudouin tozokende vers Kadeko
Awa toza na place des évolués. Place des évolués eza entre balabala Kisangani na caisse d'épargne. L'isoume comment nango perfectionné. Makambo toboya kilobi. Ekomi autorisé. Awa toza na place des évolués yango ya kaba lisolo pesa sango na moninga. Awa toza en face ya ISP Gombe, ISP na droite na biso, tozokende vers Kadeko. Place des évolués yango oyo. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Non loin na biso collège Boboto yango wana. Collège Boboto. Merci na babone na biso. Papa Olivier Moukeba na Washington. Les artistes de Kinshasa yango ya. La chaîne 3 Exemples Production TV. En face na biso immeuble ya Kadeko yango wana, caisse d'épargne du Congo yango wana. Kadeko eza na croisement ya balabala Père Boka yango euti affaires étrangères ISP Gombe et ti koto. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Gombe na bino botika kala yango. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Oh, ils ont toilette publique. Hein? Qui pour ça, oh, toilette publique,
Gombe na bino botika kala yango yo. Awa toza na place ya Kadeko. Oyebi lisusu ndenge ekoma te. Toye lelo tolakisa bino Gombe na Gombe. Gombe na bino botika kala. Merci na Pombato de Toukin, Thierry Chako Mokoko na France. Merci na Patrick Bokolo Mampela. Gombe yango yo. Tozozonga en Roi Baudouin, même biso na balabala mosusu. Kabali solo. Merci na papa Guy Kalama Bia Boma Soda. Na maman Bijou Mabuta na Irlande. Merci na papa Paul Mafuta. Na Hollande. Merci na bino nyonso abonné na biso. Merci na bano na abonné. Pour maintenant nous s'abonner te. Sala yango po zanga ka ba video na biso te. Gombe na bino botika kala yango yo. Awa toza na croisement avenue Kadeko na avenue Roi Baudouin. Lisume koma nango perfectionné. Makambo toboya kiloki. Ekomi autorisé ya. Masula kobangola kamotema ye. Comment ça tu tout droit boy? Tu es gare centrale, après gare centrale, tu es Kingabwa. Après Kingabwa, tu es Matete. Des bonhommes. Après, on a nzele zaka moko ka oya po ya njili wana oyo kangama wana yango wana mona seri oyo kangama wana bato baleli ba oyo voyage te bazali ba oyo nzele zaka moko wana yango moni basali système ya ba canon rapide quoi bazo lancer en coup de lobby c'est-à-dire ba lancer en ka to kokende pe jour mususu to futika awa to gena biso tiki ngokole au lieu to kende to kena moto na moto wana tozika canon rapide mba moko to kitina biso ka kinkole mba moko problème yango sikoyo canon rapide eza batie $25 nini boîte normale net oyo to mutu ko mona wana nde $5 c'est-à-dire oko kena bino boîte obe maleme pose que canon rapide eza rapide ok ni maleme toza na ambassade ya Italie yango oyo oyo croisement ya avenue de l'Étoile na Roi Baudouin. Avenue de l'Étoile yango oyo soki okei na gauche na biso okei ti Majestic River yango wana bazotonga Majestic River eza na avenue du Fleuve biso tokozwa avenue de l'Étoile
Et même biso na avenue Kadeko. Après tokei avenue Sofide. Avenue de l'Étoile yango. Ya Yesu yakana yo Lipambole Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Koleka biloko akonya alangwe masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye tala biso bato toliko tosanzambe tala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe. Awa tozongi avenue Kadeko, caisse d'épargne du Congo. À droite na biso restaurant India wana Gombe, école chrétienne Emmanuel yango yo. Otanga na école chrétienne Emmanuel eza lelo te. Bana Gombe boko se retrouver restaurant India. Voyez bien, on bien. Dans la ndenge comment attends na balabala caisse d'épargne. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Merci na babonner na biso nyonso. Yo maintenant no s'abonner te sala yango pozangaka ba vidéo na biso te. Activer pe cloche à notification pour un message à air nyonso toko publier vidéo à sika. Nous allons avancer. Ok, tout droit aux Zongi, place des évolués. Caisse d'épargne Yangwana, Kadeko Yangwana. Pembeni ya résidence ambassadeur des États-Unis. Ok, tout droit boyer. Ok, là-bas, comité urbain Yangwana Nancé. Ok, tout droit, ok, avenue de la justice, ok, boulevard. Mosali na nzambe tango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye
mokoni koegorge nani apesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili balabala le marinel yango oyo okenda libanda ya mboka kala oyebi susu ndenge le marinel ekoma te balabala le marinel nolo na biso Sofide Sofide botika kala na bana Gombe na gauche na biso les places école Maurice Jocelyn ezalaka école Maurice Jocelyn ezalaka na gauche na biso awa na avenue Le Marinel non loin ya Sofide bokota bo s'abonner, bo partager, bo liker. Omoni ba trou oza na miro. Bato wana eza masasi série affrontement ya Jean-Pierre Mbemba na Kabila wana biso toza awa Congo eza awa Congo eza awa sikoyo omoni likolo kuna eza obi abeta obi nde tobola place wana buka place wana susu tobola koto sikoyo Sofide nini oyo nde babengaka Sofide awa sikoyo collège Boboto bana bakangami papa okoba koto nde nini oyo zone rouge place des évolués yango wana place des évolués yango wana awa tozongi avenue Kisangani masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye kala biso bato iko sanzame kala biso bato asumu Sofide yango oyo Sofide botika kala Sofide yango oyo awa towana avenue Kisangani avenue Kisangani yango oyo awa towana complexe scolaire Manyanga complexe scolaire Manyanga yango oyo botika kala oyebi susu ndenge ekoma te yango wana eza na croisement ya avenue Kisangani na comité urbain Kisangani yango oyo ekobongwama kuna avenue de la Libération ex 24 novembre
Na droite na biso collège Boboto. Collège Boboto na droite na biso. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Awa tozo zwa avenue comité urbain. Comité urbain Botika Kala. Voyez biso sondenge koma te. Comité urbain yango. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. L'isoume comment nango perfectionné. Makambo toboya kilobi. Ekomi autorisé. Ah, masula kobangola kamotema ye. Bana comité urbain na bino yango ya. Tozo avancer na comité urbain. Mosali na nzambe tango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso ye. Kasi tango kaka elevation ye. Bokota. Bo s'abonner, bo partager, bo liker. Nous allons continuer dans le quartier Les Mères. Les Mères, Botika Kala yango. Nambo, tu es dans le quartier Les Mères, tu es dans le quartier Croix-Rouge. Quartier Les Mères, dans le quartier Croix-Rouge. Avenue Omes Yangoyo. Tozo kende vers l'avenue de la Justice. Avenue de la Justice. À Gombe. Kabali Solo. Touti Avenue Romes. Tu as un croisement à Avenue Romes. Na avenue de la Justice. De la Justice yango yo. Ozongi boye, ozongi Kisangani, ok collège Boboto. Secrétariat général du ministère de la santé yango yo. Tomati totiki balabala Homes. Tozui avenue de la Justice.
Kabali solo bokota bokota. Gombe na bino botika kala yango yo. Gauche na biso Hôtel Sultani yango wana. Na gauche na biso Fekofa yango wana. À droite na biso Fédération Congolaise de Football Association yango wana. Eyebi lisusu ndenge ekoma te. Pesa bango na nzambo ya bongo ye kala biso bato tokoyiko tosanzambe kala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe totika hipokrisie bosanene tokolaka mpona nino toyebi malamu bisoko bankoye tozongela nzakomba retourno tosala parole retourno tosala Bokota bokota bosabone bopartage bolike Gombe na bino botika kala yango yo. Lelo toye kolakisa bino Gombe. Kenda libanda ya mboka 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Toyebi lisusu ndenge Gombe ekoma te, Gombe yango yo. Kabali solo pesa sango na moninga. Awa toza na avenue de la Justice. Avenue de la Justice yango yo. Awa toza na avenue de l'Étoile. De l'Étoile yango yo ebimi boulevard. Ebimi boulevard yango yo. Avenue de l'Étoile. Merci na babone na biso, merci na banon abonné. Yo motuna no s'abonner te sala yango po mankaka ba vidéo na biso te. Merci na papa Guy Kalamabi Aboma Soda na mama Bijou Mabuta na Irlande. Merci na Mpombato de Tukin Tirisha Komokoko na France. Merci na mama Kuku Kuzaya. Merci na maman Claudine depuis France. Lelo toye kotambola na Gombe. Na quartier Les Mers, côté Mosusu, le quartier Croix-Rouge. Gombe na bino botika kala yango yo. Bokota bokota. Bo s'abonner, bo partager, bo liker. kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nani apesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire bamama ya lelo mingi na kati ya mangomba bilingi ya lelo mingi na kati ya mangomba losombo na bango nzambe bisanga libala losombo na bango Moto bisa
Awa toza liboso ya cour de compte yango oyo awa na avenue comité urbain yango oyo botika kala. Merci na babone na biso, merci na bano na abonné. Awa toza na balabala comité urbain tozokende vers direction générale ya Koyidro. Il y a un croisement, il y a un comité urbain, na Roi Baudouin, avenue Roi Baudouin, Bokota. Vous s'abonner, vous partager, vous liker. Merci d'intérêt particulier oyo bozo accordé na ba vidéo na biso okene libanda mboka kala oyebi lisusu ndenge epa na bino ekoma te benga biso komela biso tokokende yo mpe omona epa na bino abe Miro, tiens, il y a encore juste. Tu as déjà avancé. Tu vois qu'il n'y a pas de la transport na Aouileri. Tu vois qu'il y a Aouileri. Tu vois que tu as un aboli sous boy. Soko banko ye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole c'est Jésus-Christ tout dévoté mon massé avec mon kona lobi tozongi Roi Baudouin yango oyo Roi Baudouin na bino botika kala. Ok, tout droit aux Zongi vers avenue Kalemi. Avenue Kalemi. Merci na babone na biso. Yo maintenant nos s'abonner te sala yango ko zanga ba vidéo na biso te. Les artères de Kinshasa yango. Et l'autre ye kolakisa bino gombe na bino botika kala. Société nationale des hydrocarbures du Congo, yango direction générale. On a banda koloba ko hydro mais les ande Sina Hydro RDC. Yango on a droit en biso. Les gens non loin à cour de cassation. Place Cour suprême de la justice ezalaki. Na sima ya maison communale ya Gombe. Maison communale ya Mwana. Kabali solo Gombe na bino botika kala yango yo.
Bana Gombe boza wapi, bana Kalina, bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Gombe na bino, Kalina na bino botika kala yango yo. Awa tona avenue Roi Baudouin, Cour suprême de la justice, ezalaka awa et comme cour de cassation. Yango yo. Comment lisusu na gauche na biso cour de cassation, yango yo lisusu na gauche na biso. Awa toza na Gombe. Bana Gombe, manifestez-vous. Alors voilà. Gombe na bino botika kala yango yo. Au cabinet du premier président de la Cour de cassation. Cour de cassation yango yo. Cour de cassation yango yo awa. Ici, la Cour suprême de la justice, les Alaka, Kabali Solo, Pesa Sangona Moninga. Merci na pasteur Jean-Didier Kunda, na Texas. Merci na papa Olivier Moukeba na Washington. Merci na babone na biso nyonso. Les artistes de Kinshasa yango yo. Toye kolakisa bino Gombe na bino botika kala. Sagesse avec un ennemi fort. Donc on m'a contrahi sans goût à la simao. Yesoyo, Yesu Zonganayo. Oluka, Baboye, Ya Yesu, Yakanayo. Ipambole. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Roi Baudouin, na avenue de la justice. Direction générale Robin. Avenue de la justice, yango yo. Non loin. Nabiso, maison communale ya Gombe yango na prochainement tokozonga. Tozo avancer na balade nabiso. Baringili sumu koleka biloko akonya alangwe masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye biso batutu ikoto sanzame. Tozo avancer na balade na biso. Awa tokomi na avenue Lukusa. Lukusa yango yo. Ok, gauche na biso, ok, avenue Kalemi.
awa tozo avancer na Lukusa résidence Yinga yango oyo. Merci na babone na biso tobandaka pe tosilisaka na biso lelo. Les artères de Kinshasa toyaki kotambola na Gombe tolakisa bino Gombe na bino botika kala bomona ndenge ekoma. Kinshasa eza kaka commune ya Kasavubu te, eza ngiringiri te, eza makala te, lemba te, selembao te. Kinshasa eza pe Gombe. Gombe yango oyo awa toza na balabala Lukusa. Lukusa botika kala yango oyo. Prochainement tokotambola lisusu na Gombe kaka po tolakisa bino Gombe na bino botika kala boyebi lisusu ndenge ekoma te. Merci na babone na biso topesi bino merci na ndenge obanda kolanda biso. Émission na biso mokolo lelo tosokisela ngo awa na avenue Lukusa. Lukusa na bino botika kala yango oyo kaba lisolo pesa sango na moninga kenda libanda ya mboka kala. Merci na communauté 3 Exemples Production TV Mobimba pour na soutien na bino. Merci pour na bapel. Omoni epa na bino, omoni balabala na bino, benga biso, komela biso. Avenue Kolwezi yango oyo, ekende vers fleuve Congo. Omoni epa na bino, omoni balabala na bino, komela biso, encourager biso. Partager le lien. Baba lisolo kobomba ngoyo moko te. Soki Yesu azongi te tokutani mbala nsima na video mosusu. Bilenge ya lelo balingi kaka bisengo ntango moke. Tobungisamiye libanda maloba na Nzambe. Eklesi komi opesa moto bisa konifo bapesa yo mobo. Tokomisi beklesi lokola bandepuse privio ya biso. Kako Nzambe alobi tozonga na kati ya maloba na ye. Sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la ciment. Yesoyo, Yesu zongana yo. Oluka, baboye. Ya Yesu, ya kanayo. Ipambole. Le retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole.
nzambe te balingi biloko na ye tombalola koma kolela kolola nakamwe mingi lolenga bandimya lelo balingi lisumu koleka biloko akolia balangwe masanga koleka molimo sa